papier, Elenga Congo, Glodidia Siga, la mignonne, la mignonne, Tracy Belenga Pro, Tracy Belenga Pro, Kata. Maxi Bio Café, Yango. On connaît pas demande Hémorroïde. Oh, diabète. Un année avant. Sous réserve. Il y a un hôtel. Pourquoi on dépose à Gaïo Moko? Expliquez mon ninga pas un problème dans couple. Expliquez maman. T'es logo ils ont mon sabi sur la couple et Angoyo. Tout ok. Bio café et au salation de lengue. Tomé la cana bino yango. Force Ambetou. Danger. Maxi Bio, café original, café original. Bande ko tomela yango bona santé na biso. Nous sommes Go Location. Nous prenons votre talon de bagage au pied de l'avion et nous vous déposons tout de suite où vous voulez, dans les meilleures conditions possibles pour vous donner plus de temps et de liberté. Vous avez le choix entre partager un van à partir de 25 $ par personne et une berline privée à partir de 50 $. Ce n'est pas tout, nous vous offrons des prix plus avantageux après votre première consommation de nos services partant de l'aéroport. Notre gamme très variée de véhicules vous accompagne dans tous vos événements pour un meilleur séjour à des prix hors concurrence et ce, 7 jours sur 7. Puis, nous vous faisons suivre vos bagages chez vous rapidement et en toute sécurité par un personnel professionnel et très qualifié. Pour plus d'infos, Europe, Amérique, Congo ou golocation@gmail.com. GoLocation, nous sommes au Flat Hotel Lontu en face de ShopRite. Avant, quand je prenais mon vol, j'organisais tout seul. Quand je voyageais, que ce soit en business ou en économie, arrivé à l'aéroport, je rencontrais de tracas. 45 minutes à cause de tracas de bagagistes et ainsi de suite. Et depuis que j'ai connu le service de GoLocation, je peux vous rassurer que le 45 minutes de tracas que je trouve à l'aéroport n'existe plus. Dans moins de 30 minutes, bagage nanga. Là, plein de bateau, il fallait pas bête. On a pris samedi, à 17h30. On a tegui ba plan. On a cliqué j'aime. GoLocation, louez-moi. Votre besoin, notre réponse. Bonsoir mesdames et messieurs. Bao Bolingara Elinga Congo, RTNC, il y a un site congolais. Nazana chanteur ya munene ya Afrique Café Room o azako évoluer pemena wera son nom le roi de la forêt Café Room avec yeto beta masolo ya kitoko o minutu bo sepela mbote mingi na Hakim Salou Neymar congolais pena Jackie Kartoff oyo auti Belgique ayese koya Jackie Kartoff pena moni donne kadima Monsieur Champagne pena pesi Lionel Messi wazali danseuse ya wera son nom le roi de la forêt OK na ontez zala na no mbote mingi na Café Room Bote mon yangande ko ça toujours bita kuta biso makati ya bureau au bureau na biso yango ya azamba playa donc tu es déjà boulot ya Café Room qui m'a TV3 pour la ligne qui m'a TV3 monsieur mtolobi bongo mais il faut sortir la émission dimanche à internet na bilo la salle la émission trop la salle la émission trop bafana nga bango bayebi Café Room volant idoli la salle la émission na tinde la bomba news ko ba disco na minute auto na 7 jours de la semaine kangi boucle les gars ils mènent pendant les 7 jours de la semaine différence nini parce que yo met la maison mère oyo moni 7 jours de la semaine na album oyo leki ya Werason oyo boso différence ni moni apport ni moni mon les rois de la forêt album na en tout cas ça la ngo kitoko ya trop bisambi pe aki na makambo nango album mususu nini opresa sala ki wana soyaki na makambo nango siko susu 7 jours de la semaine on tozali et pe sur makambo nango na minute 7 jours de la semaine les rois de la forêt abeti ba nzele belé mona yana ki Congo ayana ki Luba ayana ki Ndande abeti suki mongo donc les rois de la forêt asara bena le leader des leaders
aza pena incontournable tala kaka ndenge aye ntango ayeba imene aye kota ataka le roi de la forêt abetinaki luba abetinaki ndande mundande mina kupenda sana mundana napenda kazi azalaka na mbongo donc aza misiki le roi de la forêt wana ezalaki chanson ya kindande wana kindande ya kiluba mamuwe yo mamuwe yo mamuwe yo mamuwe yo donc abeti babiloko ebele et puis na kindande na yembi donc yo moto kikongo sikoyo zinga loketo oyoka album tia bosi babina ntango oyoka album biloko esebena ba DJ eza kuna balokoso eza kuna lokoso ya nini bomboko fiba elengi fiba bombo suka lelengi fiba mutu mobimba lokoso boyoka baplanko bosepela ebongo toyosukisa na zinga loketo yo toyoka ngo siko na kiyosiko na kikafe imene zenga luketu lusala mambu imene zenga luketu lusala mambu nazolela bolingo na ngai sheri bapopie balobi bamoni yo na kweya station na jipa fime mokonzi ya simbi yo akozenga luketu oyoka baplan bosanti minaka boucle 7 jours de la semaine dégâts tant que sur la générique na émission somo côté kuna ambulance akangi to ya côté osusu Golbert tant que zonga côté ambassade Diego donc to kangi c'est des journées de la semaine bilenga wera boko binema et si est comme qui kala bozo ye batse donc eza les gars yango moni tisuko na minute oyo okitana bakota bandundu nguna to beta na si omona idéal le roi de la forêt sukazo tia sous coup de pouce na kata sport na biso esenga pe faut tia coup de pouce yango moni suko to okende bandundu to ke beta pe bandule kuna to songa ko photo tambola pena ba province nyonso ya RD Congo donc omona ka le roi de la forêt bo ke ne bo beta mbongo na arozota $1 te yango ndi arosa po batonga ba stade ya ba province ba uchana pona vimba po batonga ba stade donc omona que le roi de la forêt a toujours muta ba innovation pour ça l'homme à 10 milliards de boules bon 1000 boules de à 10 milliards donc de ada michiki ya baksaka ba boule belé donc yango to ça to répéter après wana to matimba moko bandundu to beta bandule donc masoleza kitoko makasi café room na maison mère omoni ba départ rebelé omoni pe ba venu belé groupe ba to belé jo kende oyo yebi batade ba tout ba kei mais groupe mususu pe ba chanter likolo ba Jenny oju ba Robinho tout ça et ce salon ndenge nini comment ba chanter wana bazo bangisa ote to ozo beta ba po bino ya maison mère za guerre makasi bon biso bena soko ye donc faut se préparer pour biso to sala ba jeter boyo mo yo kande na beta ba yo moni mbongo ya moyeke komi susu zongela ngaye ibajika yo sali bozoba tona ya ingelelele maye inchala nange golfe kizola inchala nange donc awa sitnesinga café umna sala ba jeter bombalo na yena Jean-Marc na pesa yone bolingo yoza mobali yonga na linga donc boyo ka bena 7 jours on est na 520 gigas donc boyo ka bena nde café kuma katani donc type ba mise ba mba ya ka maison mère fo boyo ba keto okuta café kuma zawana double revolver azawana donc biso da makamba ba jeter ba ventilité kunga donc ti ba ya kana ba mba satake tozo ya mabe donc esenga ntango ozo oyelela na boulot po biso nde toyaboye tobangaka na biso bachantier te tobangaka te do ntango bozoya na boyokuta nsu na fondement po le roi de la forêt soki azwi yo akututi so su na biso toyokani na osu basola nzoto apres tokutana su na disque apres tokutani su na barépétition apres tokutani su na bandule po biso ayelaka bavantiri te boulot si boulot donc café rumba vocal tu ya bato tu basala ya likolo yo olongolaka sans ke voix ekale donc wana kutu dada
donc dada sans que vous calé nayebi ke malgré to yokutanga de euro déjà faut de na kende netanda mais ndena mekelo ka ba biloko na yo mo senti que nataka likolo makasi donc va ventir route va ventir qualité ni no mona ka pas oui ration de la forêt oh ils allaient vraiment bien au mona que en tout cas président il ça ils allaient bien ils allaient ni les rois de la forêt a ba qualité belé donc a ba qualité belé maintenant le bango surtout ando le bango et ça biso pe temps donc a ba qualité mutinyo sur ba qualité na peine ba défaut na mais les rois de la forêt a ba qualité tellement ébélé donc on a biso bana na to za rappeler na pour to acquérir ba qualité na za ngona ya on peut ça la biso ya on les rois de la forêt alo bimisa bana oyo bazo kanga mboka so tali na ba leader mutabimisi bana lo les rois de la forêt ba kanga mboka na ebite donc yo moso bandi au compter au moins les rois de la forêt parce que asa mystique mais na ebike ba eba mutu em so muta ça ou bien so muta musika mais les rois de la forêt donc ba peuple congolais ou bien ba mélomane congolais bien dans le monde entier faut ba eba que asa pena phénomène franchement café room Fabricas à côté avant toi après la maison mère bon to même mon disque moi quoi premier disque moko alors tant aux monde peut-être Fabricas à la maison mère à cet album mais simbi ba mususu bazo essayer simba ba mususu simbate personnellement wana to beta lisolo biso mbale to tonga et moi envie payer la route que no tala ba maso to kota ba ngo ba sale simbi ngape na mekana ko tika o asuna sa album muna na ni idée na no ndenge ba tu azala yo muna personnellement ndeni bon ngapna tinde na boy gutu donc ngana za da muta positivité te na muta négativité te na muta positivité donc magam na no so na sala na mona esimba na ngaka nande na zara pa na biso na daka junior mo boy na yo ya na maison mais na ko ma café comme les rois de la forêt fulanga donc magam na ngani se simbaka ba foka na ba sepera na ba nse mona ba sepera na alors na nga précédé o mona te ba massa pe ba sali ba borna ba ngo ekepe kitoko to sopela ba toujours ba flair mais na zara ni mte mbangu te pona e bien jour et simba non après c'est simba taka les rois de la forêt fula café un volant hydraulique souka des gâteaux kanga donc GDG les rois de la forêt papa moi donc asa na libu moi bien donc si on n'a pas les rois de la forêt aux anneaux précédés à l'aise netinga na zapena à l'aise na on peut mettre les rois de la forêt naza à l'aise alors ba musicien ba leader ba futa ba musicien ba ngote mais mino moni maison mère dernièrement qui voyage ba futi bino kata avion dernièrement mon pata ben c'est bino ba futi bino lisusu donc bino maison mère ba futa bino ba salaire fin de mois to ezarande nini to ba non histoire ngo ya ba salaire c'est mais ma salaire ba lo ba ngo écran té. Nous sommes Go Location. Nous prenons votre talon de bagage au pied de l'avion et nous vous déposons tout de suite où vous voulez dans les meilleures conditions possibles pour vous donner plus de temps et de liberté. Vous avez le choix entre partager un van à partir de 25 $ par personne et une berline privée à partir de 50 $. Ce n'est pas tout, nous vous offrons des prix plus avantageux après votre première consommation de nos services partant de l'aéroport. Notre gamme très variée de véhicules vous accompagne dans tous vos événements pour un meilleur séjour à des prix hors concurrence et ce, 7 jours sur 7. Puis, nous vous faisons suivre vos bagages chez vous rapidement et en toute sécurité par un personnel professionnel et très qualifié. Pour plus d'infos, Europe, Amérique, Congo ou golocation@rdc@gmail.com. GoLocation, nous sommes au Flat Hotel Lontu en face de ShopRite. Avant, quand je prenais mon vol, j'organisais tout seul. Quand je voyageais, que ce soit en business ou en économie, arrivé à l'aéroport, je rencontrais de tracas. 45 minutes à cause de tracas de bagagistes, ainsi de suite. Et depuis que j'ai connu le service de GoLocation, je peux vous rassurer que le 45 minutes de tracas que je trouve à l'aéroport n'existe plus. Dans moins de 30 minutes, bagage nana, là plein de bateau, il fallait pas bête. Na foi samedi, na 17h30, na tegi ba plan, na cliquer j'aime. GoLocation, louez-moi. Votre besoin, notre réponse. Maison mais ça grande entreprise. Mais tant que bafoute qui bino les gars na TV tant mais balobango na écran télé biso ko vanda na bandolo ba salaire na écran hein
Donc maison mère bafutaka biso bomona pe ba musicien maison mère baza stable mais ba salaire na ko bando peso na ba prix ba salaire na ngati bafutanga mais na ko ba on écran te hein na cadre bafuta ko te ngo za la peut-être. Donc en plus nga pe na o sala musique pour ça passion et ça naza ngona makila na linga pe les rois de la forêt. Il y a un moment où on travailler, à l'aise, donc sans microbes. Donc, sans microbes. Sans microbes, donc poser à l'aise, calme esprit peut à poser. Alors, café room, dépôt côté la maison mère, souvenir n'y a bien aux ans, on s'est allé que non, oh maison mère, oh maison, mais souvenir nous en a makasi, il y a Wenge musique à maison mère, il y a Werason, le roi de la forêt que je salue. Bon, bah souvenir de belé. Bon, est-ce qu'on a un mouton boy, nazalaka penza, nazala discret. Moni, nazala mouton nazala discret, nazala mouton loba trop petit. Donc, ngane de nazala boy, naki junior, le roi de la forêt comme ça un café room. Donc, bimana comment on a un problème. Junior, c'est-à-dire une équipe junior. T'es junior, comment on a un botanga junior. Quoi, maman n'a pas sanga. Mais les lots, on a comme un café room. Donc, on a télémiga talibanda déjà, m'reme bandi. Oh mon. Donc ça déjà makambo munene pona vinanga le roi de la forêt sala mingi pona nga oh mususu na ko yikoloba te parce que nga naza mutu mona za muta discrétion na loba na ngai te mais ti bomona nga lelo café rumbo na za nga junior donc ça pona le roi de la forêt donc en tout cas ça nga mingi donc naza pena na ba bon souvenir ebele. Alors, Kofi Olomide a invité Werason à un concert où il a les 22 hours. Ce qui vraiment a Werason au conseil à Kende, tout à Kende. Bon, le roi de la forêt, Azana leader des leaders, Azana formateur des leaders. Formateur des leaders. Azana formateur des leaders, en plus Azana leader des leaders. Azana haute tension. Moni. Donc, Nengazana a ebinini o ya ko sala po ngana ko répondre na place à le roi de la forêt. Moni donc le roi de la forêt wana za vienae tant kutu babanda msunga na salati. Moni donc ebindenge nini ba relation na bango salaka ndenge ko répondre makampo ya zali père na ngaya za ngana mona. Moni donc wana za niveau ngana ko répondre makambo wana ti. Café room, bateau sous bazolo bakeno pour aux ana succès faut nous comme tout le monde bo ça n'est polémique bo finga naka yo le kio fingi ya le kia fingi musique faut baiser za la pour baiser za la autant makazi faut finga ka o krechaka avis na ozani par rapport ya ndingi bateau so sala balbara bongo bon mutu na mutana opinion na ye ngana za mutu mona vivara kande na bisiyo na viva makamwe lemba donc mutu mususu amoni msupo a sala msusu succès fo a finga mutana an opinion na yo ko peksango ya moni mabe moni mais ngape na nde na ngape na monela makamuna nga moi pe to kanga pe opinion ba ninga msusu ezate donc to tika ngaka to tika entre parenthèses obala on a vie privée na ko lo ba on est mais aux star tant aux star mon nga msusu na baga mariage mais na balate mais naza quand même un jeune garçon na ko pe ko sala pe msusu na copine nanga donc eza mabeti ya donc le gars bague ezate c'est que eloko ezate na ko sala pe na copine nanga na ko sala pe na engagement moko boy mais je suis pas d'abord marié mais naza engagement mais bino ba star ne bozaba bobiki bino bozaba problème au série ne bozana ndingo za wana komeka okufela te na famille na bino oh atala musika somo komeka okufela te donc mais au moins ils sont amutu mo tambola non à droit chemin et nzamba là toujours likolo na po batu ba raisonner kaka pour so yamsu okufelu bien mutabel peme na batamukili ba ko raisonner mais nzambe moko ayebi tout ndenge c'est pasaka donc et moi na mettre ya circonstance pe attend à mon amokili mobile café room na ba chanteur ba yemba makasi yo vraiment ndimaka nani kino o za chanteur obi oyemba bon on attend oyo nde na saboye ngapena no ngana boya mutute ngana boya mutute soko sali eloko ya bien na sepe nango ko sala eloko mo bien za peut-être que faut la kaka au grand chanteur ou bien grande nzambe nzambe za lokola ventilateur moni batumusu oyo raisonner bo raisonner te ba ko sapi ba succès donc mokili eza mystique donc ngai na négligeant mutute na vie nanga ba chanteur tout ba chanteur so mta sala eloko bien so za kitoko na sepel nango
nga nazala bongo. Alors tout quand on va vocal kitoko et ça la café room et ça la plaisir na werason pe na ba fanatique tout ya maison mère au bazolando dans monde entier pe na Hakim Saloum ne omer congolais pe maniso chimpo ki cash mani salon ya kitoko na Londres na tout était moi. Bon naemba déjà ingelema e naembi déjà nini ya Jean Makabunda naembi déjà to sala ki no bolingo sko na kwemba temba nini ya grevi futila eresman sambe asana kana biso mokilelinga kikaka ngana koma bilela lela ngalelo grevi futila liebo sans frontière ma famille baninga pe ba connaissance lelo ba se réjouir na moto ka grevi futila na malili nzumba papa na grevi junior na manase Ashlen binama papi maandranel na we Roland Dimbo na kata Panama Cédric Tendo na biga yo tambola monde entier na minute za kata Panama venanga Léon Mundele donc papi yo ebiga yo mutunanga yo ebiga ndeto sala masolongo on est toujours ensemble El Chobo na kata Lyon Niki Nikel Lola basalam na bino yango wana on est toujours ensemble Pablo Kitambala Big up. Numéro de téléphone pour bateau balingaka yo. Et numéro de téléphone à Bombipo, tu as toujours ensemble pour moi qui m'a bambri. Mais tu as toujours ensemble. So bo bengi mutsunanga a communiquer bino numéro nanga. Ouais to beta anae. Ça non. Plaisir na yo la musique. Eloni c'est la plaisir na musique. Bon musique il y a son na podium. Na qui mélodie ya bien. Et kota nga sko na kana comme na monde moko boye. Donc pour sentir en faut ça musical. Donc comme on a emporté la mélodie est bien et tu dois pas ça la makambo ya. Merci beaucoup Café Room, merci beaucoup parce que na ozala mingi na respect à presse vraiment en tout cas merci na yo mingi pour ozala pe maeli makasi. Alors mbote mot de la fin pour notre tranche biso lelo. Bon mot de la fin ngai en tout cas ba fan tu ya wenge musique à maison mère boyoka 7 jours de la semaine boyoka niveau na yembi boyoka niveau de paloli pour les rois de la forêt yé pena banzele belé en tout cas donc na yebi ke boza ku déjà osepela po batu baso komelanga batu baso sepela na plan mais boyoka ka 7 jours de la semaine et ça la bino bien po yango ndeza na temps temps normal yango peut la 7 jours de la semaine to la pena makambo 7 jours de la semaine car partout. Merci beaucoup Café Room, merci beaucoup na bino nyonso o bolinga kasam kaza de le nécessaire. Merci na Obabengi Té de Tendai Maboko Bank, Maboko Cash, merci na Redi Ilumbe, le tsunami. Michel Kanyembo, le patron Mbongo Belé depuis Lubumbashi pe Kinshasa au contrôler. Merci na Té de Tendai Maboko Bank, dans le cas de ma Béatrice Hotel, Popol Bumba Blue Bar. Merci na BM Bernadette Masengo, na Pesimbote na Nicole Zaina Mwama, la force tranquille. Na monina casino Francis Molenga Zoko atonga immeuble Chimso Kabengele 100% British pe na moni papi Melas na moni pemeni wana o azali Roger Niwa hein et Nathalie pe na musique na moni Blanchard na Kampala Blanchard ko landanga depuis Kampala na moni ba masana nyonso Riben Meyato Blandine qui là de Paris mbotoni ngona merci pe na maître Ninja oh ya simbi sécurité ya maison mère merci na Werason Sankara ADT bato tout ya Werason Sam Kazadi standard ou qui n'ont de partout porte olele merci na bino nyonso merci na Nico Mokonzi Nico Diasuka Nico Kibala Nico Kazadi Nico Mbelenga Nico Mokonzi balobi yonde okangi masolo merci et à la prochaine. Elenga Congo, Glody Diasiga, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata.